C'est bien l'homme qu'on appelle Rino Scobar Avatar. En featuring avec Superstar Titi Nianzo, Yaya Zonatin, Président Bakary, Al-Qaïda, Moverizo, Yokam Doulé. Sali na bandeko nyonso tu bolandaka biso na Congo ya Lobby TV chaîne YouTube na bino oye sepelisaka bino esalaka bino makambo ebele vraiment eza ngai mwana musala na bino présentateur na bino Jerry Kobetox 207 ya émission internet animateur émission na bino masolo ya mikolo bana mikeba kota te poso ba koti ba kozwa sekali mama donc ntapesanga manga makasi oyo vraiment aponangai aloba Jerry Kobetox ça la bango musala c'est picho mwambila iwa kwetu wa makanda mashi wa mumenu alors na pesi bandeko nyonso bozolanda biso mbote makasi et lelo toza awa esika o toza bana poto bokomitu na toza wapi Kishasa eza munene Kishasa eza gaya mais na koyebisa bino kaka ki bana ngaliema tu na yebiki na poto na Angola partout na Québec na Montréal na Toronto bana ngaliema boya kibele mais eza na quartier moko Sangamamba o eza na kati ya ngaliema o kangi pe masolo o ezosala pe ba activité danger eza na kati ba pala danger eza na kati ba bossa danger ba na kati mais ser na biso moko ya théâtre atia siège na ye kuna asalaka ba film na ye kuna ba tournage na ye kuna yango lelo toye kokanga ye na tournage ya lelo po to surprendre ye po ye pa kota masolo internet na ndenga kurudimba toye kokanga ye po to sala na ye quand même moi entretien oyo po esala bien il s'agit de Myriam Obolanda gosse vient nga Didier Masuki ya mo Wandolanda e po mikolo ezaka style kaka nan to tikite mikolo ezaka style ali papa kaka moi li papa mongo ya bongo po moi facilité zala alors avant nazi yambela bino Myriam a osala pe accompagner na batu na ye ya groupe et puis chef na ye ya groupe mokonzi faza la pembeni wana ti papa sisa o pe bozwa ye na ba filme o ezo ya pe kalami te pe na obo tali déjà lokwa bakota pona na pesi bandeko nyonso bolanda nga obolo ba Jerry Kobetox oza mystique na bandi na falon tiala mwana mwasi oyo asolaka bien Mireille Mayamba sita Gaillard petit na nga ya mbinza lelo yango Mario za na ngambo akote kuna Sangamamba pe yali masana nga rodeki di moke masana nga kola na Allemagne masana nga pembe na pesi ba mbote belé boze belé BBC Rita motema mokonzi donc bambote belé alors moi transition muke poto yamba Myriam waza présidente ya groupe naye viens voir allez check. C'est bien l'homme qu'on appelle Rino Scobar Avatar. En featuring avec Superstar Titi Nianzo, Yaya Zonatin, Président Bakary, Al-Qaïda, Moverizo, Yokam Doulé. Merci beaucoup, j'espère que n'abaki moi transition zala pour esala moi bien le kola to epé na tournage ezaka mamba hotel to telema. J'espère que aiza siège esika tournage ele kaka ndenge zala kaka yango to yambeli bino maman Myriam présidente. Boni. Bien papa Jerry Kobetox. Santé pepele. Nangola nzambe pepele. En tout cas, et c'est plaisir na batu no surtout bazolanda biso. Toza pena on a bisa bino papa sisa bo mesani mingi boni. Kimia na kombo na Yesu. Bino bata théâtre otanga kombo Yesu. Ah pourquoi pas? Babi bino ba bata kisi fort. Et lobi bango nga na tamula ligamba chemin na tsaka nzambe na nga na ba épreuve et pe ko simba. Ndeko na nga na sima kuna boni. Kimezali papa Jerry. En tout cas pena na sepeli pena sous makasi. Merci beaucoup. Alors ma Myriam, to bandana nous na yopo na bilelo to sala moi songi ya makasi. Loko ngaka trop sensible na songi. Monde ya théâtre oyo ozana biso lelo na naza idole na yo et puis okota ndenge ni na moi lisolo ka muke. Na monde ya théâtre. Idole ya Myriam Bombo. Myriam Bombo naza unique. Ah bon? Oui. Naza idole mutu te. Bon, monde ya art naza osepa na makasi. Ezate o mutu moko so na bike na sepela na mutu. Oya pesanga penza gu ya kosala musala. Eza mama Shako. Shako. Oui. Mais na sepela na ye, mais naza idole na ite.
Déjà idole ya yo moko. Yanga moko. C'est ça. Alors j'espère que boyoki artiste na biso ninga lobby ndenge ezalaka kaka na pesi cacharel maboko banque permanent moi so atambolaka na mbongo kaka na esika azali donc na pesi bambote ebele JP Welo na pesi bambote ebele wana tout na Londres na pesi bino bambote ebele bobi Jerry Kobetox ezalaka kaka yo banini kala te ressentir et puis Charlotte Mavinga Mwasa Tembe bango baleki oka na mutema mabe et puis Tonino Muzino na Zurich yebisa bango ba muke na bilamba yo leki bango ma Myriam lelo sikoyo esala ko ndenge nini est-ce que na monde nzonzi mpe ba pesa ka moi espace à muke okota Kobetos. Au moins na monde art. D'abord on a besoin de toi mitema mabe. Tous avons même mitema mabe to lingana raté. Kolobake na monde nzonzi mbombo na tona nzonzi nazaka na producteur moko on a pesaka beaucoup de respect eza Major Bisadi. ah venanga ba pesa bambote ebele Oui. Soko lingo mona mbombo na ba film ya banzonzi nazake pas Major. C'est tout. mais mususu batika la pesa chance Bon. D'abord on a taba retourner nan poto yebanaka. Mbombo pa na RDC mbombo yebani. Mais comme on a producteur mobo abi na c'est pas na Myriam et là au moins salaki et côté kingeske boko tiela nga yete. Oyoka muso a répondre que nebi Myriam te. oh Oui, jalousie. so na katote mo muke lemsu na groupe po wuta po na ndenga kisongi ba bio wuta pa ve na biso grand prêtre kuna bozoka ta occasion te Et pas vu nanga Seattle. N'a pas ce respect belé parce que c'est mon père. Vieux zana mikili. Parce que toi na kinto za buna na biso na ngola nzambe. Mais to za beta ma bloc e mo via meme la biso. Nebi ke vient nanga aza oya e moko abeti so ma bloc meme ngo ma part ça. Na jo penza pe pas ba producteur et pas ba producteur belé te parce que trop de buzoba. buzoba nini nga na songi internet Nzoni nga na buzoba makasi. oh Parce que nga miambo mone na za boye jeri zana na ngona linete. Il faut qu'on me paie ça d'abord respect. Ce que moi c'est respecter te moto respecter na vie azate. Donc nazate lokwa bafio bazala webi ke producteur kinganya ye wana pa welisi muto liboso akela la producteur. Oh fonale kabona boyo. De bazolia ye apesi biloko apesi yambo makambo zolo banesko zoye bango nazo biso biloko o eza réalité na kata bazolia ye likolo nzonzi. Vous comprenez? Oh. Nakosa ba sotisi wana te pona nzonzi ngatatu. Ngala na travail musana nga ozo pesa ngambongo. Alors nana nga na nzoto neke sima mutu moboye nazolela opo na nzonzi apo lienga na liboso sima ngo tia na pièce. Non? Babila msusu pe les agi nango to likamba olia te baboya ka ozo yango yo lobi o ba fi ba kaba. C'est pas je n'ai pas boy na nzonzi mutako boya. Chéri toza batu. Toza sirna yo. Nazarsi nanga. Travail za makasi. Travail ça j'ai de bateau bala nanga bientôt bazo mona biloko nanga zo kota na internet groupe vient voir des mêmes ça la ba sotisté to ça biloko mo ya bien ba pesa qualité ba comment nango. J'espère que étant que songi internet yango la bagi na yana zula bino sango yo mais nga moi songi na rocha ça n'engage que moi oye pa koloba ezo engager ye. Est-ce que c'est vrai? Ba ser na biso mususu ba pesa ba conspirance po ba kota na nzonzi. To koluka to fuye yango eza sujet. To kotuna kaka yete to kotuna pe ba ser mususu. Ba biso vérité la biso pe vérité ko bima nango. Mais na bosani vraiment tozala matanga site Congo ya lobby chaîne na bino Congo ya lobby tozala matanga vraiment réalisateur na bino monteur na bino Migra Malunzi auti ko perdre maman na ye na tongo ya lelo donc tozala matanga vraiment bato nyonso to boyebi Migra Malunzi akoma na Facebook taye Migra Malunzi donc vous souhaitez ata ba condoléances et ça bien donc c'est ça quoi donc et puis si kaza na PC mbote belé papa na Inis Pemba j'ai Trombomba
grand prêtre C ya baya nono ya grâce en tout cas mes condoléances na bino nyonso toza vraiment ensemble et vraiment na sango liwana alors awe ekomi makambo ya nzonzingi basere bapesa banzoto nzonzingi mpe ekufa nga na lobi nzonzingi ekufa ma présidente Myriam olobi nini? Oui, bien sûr, Nzondingue Koufa, Nzondingue est sauté. Nzondingue est Koufa. Yango sko moi na moment où et belé bazo regretter. Ah si je savais. Mais ça date trop tard parce que au mi sambu ça le kolo ko moi mukie. Lelo Nzondingue Koufa mais ambombo azo sable ko nazo boaka na net. Et belé ba fongol ma so internet. De nako ke te so au seno fier pour net nako ndena zabo ina tourner le na boak le blendi mardi koti. Vous avez monté des Nzondingue ya kanza d'arrêter. Donc belé ba vraiment regretter. Bazo regretter. Et bazo regretter fort. Par rapport, ba regretter par rapport. Mais bazo regretter par rapport ya ba makamba sala. Ba sakana na o likolo. Oui, ozana problème na moi si moko na ebité ponga na rasongi. Ozana problème na moi si moko ya théâtre. Oyoka sangoke apesa conspirance na producteur moko boyebeni. Mais ya mbombo un an na za muta polémique te. Dans le baka vérité babi que toute vérité n'est pas bonne à dire mais nga zo loba. Mais yo lobi yango. Na lobby parce que ça vérité. Ah. Oui, vérité tu que la vérité j'ai. Ah. Naza na problème ni na fille à théâtre. Na problème mututé mais na zo loba wo ezo salama. Merci beaucoup na kata moi mkena moni que entrée ya bandeko na miso bazo kota j'espère que bozo zo image wana batunde bazo ya tournage bomoni papero bomoni ndeko na biso Josar ya Josar to peso bambote belé puis bozoka tikela bilo mo mkiboka mo maloba na zo lobat toyoka na ebite so zo lobani toyoka making of Myriam azonyokama so bosunga na biso ba hero tala sulie baby tozo tourner musika na nsadi to sani to bidinwa wala. C'est bien l'homme qu'on appelle Rino Escobar Avatar. En featuring avec Superstar, Titi Nianzo, Yazona Team, Président Bakary, Al-Qaïda, Mauvais Réseau, Yokam Doulé. Merci beaucoup, j'espère que Boyoki, Manobaye Josar à Lobi, Boy aider ma Myriam Bombo. Bazo tourner bauti ba kasavubu bauti ba ngiringiri bauti ba bumbu banjili ba yena sangamamba pour na site oyo epesami donc boy aider j'espère qu'il va payer sa numéro tout le monde na moi songi ra pour na komona na ngina fongola parenthèse moko groupe vient voir les abonnés Groupe vient voir bien très bien et marché qui toko. Na comprendre mu pepango tango yaki ka mbala moko ya ba intel basali groupe yango yepo kote kana mu pepango mbala moko bien ndengeni ezali kamba vision na kolanda ou bien mu PPT isa vision vient va d'abord na en révélation ezelo ko moko donc o kana kombo vient voir donc yakota voilà to yakomona donc isa en révélation na landa mutute eza donc vision nanga et on a ça la vient voir mais quand même aux tambour na bana bien kozwa mwana outi na éducation na ndaku na bango o diriger ye moi mikakatano wana zo le kilo ndengeni d'abord on a kobetos Myriam Bomboza mwana mwasi na bani biso basi ba pesa biso mutema munene de na monde so za leader zala zana mutema munene parce que na zana moi mwasi mwasi azaka mutema munene mbombo aza lokwa te ba leader msusu de mitema eza différent un nana mutema bo mama nazala mutema ya mawa donc c'est ça. Merci beaucoup Alubiaza mutema munene mutema kibo mama bato bozolanda biso ngana lobaka kibo soutenir musalo yo talenti na minute ya Josar artiste auto landa la biwana asimbele biso caméra tika na sape moi songi muke na tiki yo muke mama papa na biso etant que songi internet oza chef na kata groupe ouais naza chef maman lobi mutema ozo sentir mutema munene ngo ya kolobela kute ya kolobela kutu te ya dega obi nga bomba ba archive mukolo longo ekomo aza aki mabe te bon wana bango toboyi te ke
un jour pe nzambe pa sala na bandenge na ye quoi okepe na ba chemin na bandenge no mais na ndenge moko ya bien na ndenge moko boete ke na kei Miriam wana to mère wana non to abana nzambe toute fois na lo bango mingi to za bana nzambe ozobisa bana poto nini ba Orlando ope lelo koti masolo internet o ba pesa bato ba chance ozobisa bango nini elo na osenga pa bana poto ba pesa biso pe ka chance o ba pesa bato misusu to yebi quoi toye on joue un rôle ni apprendre na bato peut-être bazu occasion otalolelo ngai na jouaka tonalité na betaka tonalité bangwandi pesa bango na mbote lobela mwa liloba mona tonalité wa bonjour na bino nakobeta mwa lisolo moko ya moke mpona sepelisa bana poto eza na tata moko boye aliaka neni au te me na royenge kaka ya bana kati babomi niau ye pai na royenge papa bopesanga niau naria papa nariaka niau te arie nzoka niau ekontaka makila papa na koria arie niau boye ake na ndako akoma olobela mwasi na voa niau yoka nenga zoro bala mwasi ne mama narobia utoka na sao et contacte makira c'est ça le médicament. Merci beaucoup vraiment et si comme artiste baza bala bakamu au stati mutako bala voix niao ah vraiment makamu et ça Léon Denis mère bon et c'est bon les ambiances vraiment donc papa 600 aza bureau na kati ya vient va de Myriam de vraiment donc aza encadrement donc aza mutu mona linga mingi vraiment aza play donc quand ningi tozo baki bo pesa groupe vient va de Myriam chance bo pepso chance bo za bukozala desi atam ko moko te zena zongi sesu na mwa songi songa aza no pona tuna ba chef nyonso groupe après ataya josam ko na ko yamba ye fona tuna eloko chef babibino na kati ya groupe avant moi na moi ça soit rôle il faut atteindre le plafond to betazole est-ce que ça y solo bon ça dépend ah ça viens voir et ça tigala ça songi na chef tigala ça songi na chef yo za mama bon awa biso en tout cas tolanda lokola mama mama za mama boboto ah to ya botawa chef te elobina ngo artiste comédien na ni vie de loin alobi popikiliki ba bukundu banzoto banini bien sûr toza mibali mais bana na bazoya ba yene musala ba ya teke po to matcha bango ba plafond non ah viens voir les écoles de formation ah bazoya ba musala po loyi pe bazala batu po balobela pe kombo ya Myriam donc ah ande boulot et bela ba chéri bazala ba libanda ka to do dakala kati ya faux ya follow gratuit ah ande boulot GDG en tout cas la senti on va ça l'intervention le bien nga ça intervention papa a question yo tuni makamwana oui normalement ezo salama et puis cela ni bien yo ka pas abine salama te pa baninga nde salama yo ka songi d'abord na nga Myriam naza mwana mwasi naza na maona mpona belenga ta gérer nga souffrir na monde arrêt do lelo so Myriam abula vraiment na sa groupe nanga mpona boya ba sotis vous comprendre parce que to beta pe ba porte par-ci par-là parce que ba leader baza ba sala ba combo donc mystique baloba oh en tout cas ngana sensible je sais pardon ko tenir nga rigueur te nga sensible na songi c'est que baloba ka o Myriam avant kota avant rôle il faut moi betazole bon betazole ou betazole pas Myriam Bombo na kenda tant na moins que place oh moi bo soteza na rekila vous comprendre parce que na kobe c'est identité na ngate pour la télévision mais lelo Myriam azole kana TV na futa chaîne chaque fin du mois bana nga baza à l'aise surtout wana likamwana olo bana lelo ba chaîne na Congo bon bo teninga rigueur te miso petala mana Kinshasa mais ba tumususu etombele miso na bureau mo bo ta l'émission bo bi o gérer telemeli biso ba chaîne na Kinshasa balingi mbongo ya dégâts ozo sala ndenge nini oza na sponsor problème la mission d'angwana alors groupe vient va de Myriam leader donc mafuta kakeza likolo nangola nzambe ndenge to tambolaka nzamba songata mwa mukie na simba na futra chaîne nanga chaque fin du mois pote nazala bien c'est tout en tout cas ils ont ça bino plaisir
Picho Mwambila Iwako etu wama kanda na pesio bambote belé tie muluba cher kolanda bango te baza bato na soloka il faut bazonga bato yona bagi mikolo fona ndo simba fimbo na émission po ngana za makila ya Zakari baba baswe ya internet alors to la tournage toi na tournage vraiment na tournage ça c'est ma fille Carmel de Tchabatchouba yo momo na ranenga za de Tchabatchouba donc j'étais comment est Tchabatchouba ngamona bi pourquoi na pesa na sa moi songi mukele kana moi mukele bosa mama Tchabatchouba boni bien comment on est Tchabatchouba nazo on dirait ils sont trop violent on dirait ça trop brutal on est comment on pourquoi ngamona lela comment on a fort et ça resonité là me sauver na parler ba bengo na théâtre ba hôtel la théâtre en famille ba bengo Tchabatchouba le groupe vient voir ya maman Myriam aux à l'aise très à l'aise posé na auto tuna nani chef songi moko ba déranger rabinote et l'autre calme vraiment donc notamment ba groupe mais groupe oyote obi bolo barabo te le ba bongo tendi solo vraiment ils ala ne va bongo et c'est que vous à l'aise aux atteints alors ozo bisa bana poto nini moi liloba moke poto to rejoindre so maman bon liloba nanga bana lona lela bino fort Tchabatchouba bino Carmen yeyo to sanga ba soutien bino posunga biso vraiment donc to zila bino maboko za ofunga pe pasika merci beaucoup allez merci beaucoup alors maman to bande ko loba to continuer na place to sukaki na moi songi nanga nazo sala hein bon moi songi nazo sala to za le ba papa ya makambo chaîne voilà oui chaîne de miambo bazo bunda de nazana producteur te nazana sponsor te mais nazo bunda nazanga moi te ke moi mwasi yango to senga toujours ka ba bato bazala mbongo na bango batama boko pété ozu lokola ba dadi mwanga ba bi bana mwana Paris ya solo donc moko atchaka miambo moi loboko donc basé belé bo fungwa matala kaka vient voir na posa na bino esalanga bien alors to tiko to souffler bon kepo to komo ke na shit to ke ne to zwa moi tableau oh ya tournage bazo tourner bon mon ndenge nini tournage ele kaka tozonga juste après et ça la batunyo so plaisir à complicité et je sawa et debiso na caméra check. C'est bien l'homme qu'on appelle Rinosco Baravatar. En featuring avec Superstar, Titi Nianzou, y'a Zona Team, Président Bakary, Al-Qaïda, Mouverizo, Yokam Doulé. mais oyamba te esoni mazo yamba Sarah, ce qui a caméra, il y a maté. Bengela biso pour ni bwe. Et ta tombe va tomber pour moi la caméra. Et biso linda. Ah, il y a pas de chose. Eh. tu vas gêner ça Coupé donc oyamba te kudo boxing oyamba Oyamba de pas avoir bien. Coupé Ilia kotuna ngani nasoma samona ko les gens de ko pana bino Coupé tokoluko pana bino Myriam papa bino papa ko sopela biso mai ya dega nyama pe biso so ke Myriam olala a te Myriam tu te newe Coupé yo ke newe olala wapi colonios en plus Myriam yo kolana yo ko to do dem sika bambata ni ko pamla betelinga bambata Bile be pas tous à tous à la batte. C'est la paix qui s'est bien habillé. Soit une azate ou le canal. bozo mona na te tu te photo ya bozo mona na te Oui, est-ce que vous avez un problème mon canal? Coupé Est-ce que vous avez un problème mon canal? les kaki na Myriam Et c'est l'état qui bien c'est l'enfant na papa de chef de zora rappelé ngal kambwana. Na sala bo yo muto bomis, na sa yo muto na fa na e. Et ça ko rappelé que le mo. ko sa masuda Coupé Na papa place moi ba na kana na souffert. na oya Non, oui, que vous bêtez à ma mère. Vous bêtez à ma tio, vous qui doit la parler. Vous voulez la voir à moi. les capitaines Père d'année, on a rêvé dans les dents, on s'en va bien. Non, c'est pas quand on a bête banda ma petite. Toi, tu connais les gars. Ma chérie, ça m'a téléphone avec moi. il a la crédité mais comment on téléphone la caméra Coupé Coupé Tigabou Coupé Sarah. Bon, moi, il va problème avec le problème Sarah, depuis quand? Hein? Carmen? Photo mobile nanga. Na téléphone, il va demander. Sont scellés. Eh maman.
C'est les descendants. nalobi nazala mwasi Mais nga pe naza mwasi, bon naza mobali. mais Naza mwasi, naza mobali. oh di barman Papa. barman To sola za posé. mais naza na posa osola na ote Mais nga na CP na nga CP ko sola na yo ma leza bon te. ça va ok ça va pita na lobo Na okite so pesi nga ni na wana yo na kiti. nalobi nakopesa numéro na nga te nakopesa numéro na nga te Nga na CP na nga ba non mbele na nga ni na chocolat boye. C'est bon. Ah, si ça ça Dis, barman! Yo papa. Apesa numéro te. Eh, apesa te nakotema na kotika Yo tiens sur cette émission, au niveau de Amen. ah bien non Nazolongo no kusele sana mi mobali ko bota ko kusele mama. di barman Oh papa. au secours di Ezo sopa yo papa na ngai. Ezo sopa ma. Oliko ki. mala pri Eh. donc na fois na uti musala na yena se reposawa yo ya kwa kotenga s'asseoir isopinga. C'est bien l'homme qu'on appelle Rino Escobar Avatar. En featuring avec Superstar, Titi Nianzou, Yaya Zona King, Président Bakary, Al-Qaïda, Mauvais Réseau, Yokam Doulé. Alors merci beaucoup, j'espère que vous moni ndengani ni tournage ezoleka et ça li plaisir na Jordini Kasa na kati ya Namibie et ça li plaisir moi na kitoko kozana moi na kitoko za elengi makasi. Moi Myriam to moni to uti kotala tournage ndenge ezoleka. Bo souffraka. Bon, et ça souffrance parce que ça travaille, toujours souffrir. Tous un peu na difficulté à m'embêler. Tous ça la rôle moi que je sais que mi ambombo faza quand même na moi, yebi kaka, mutuka ezo edo na ba course mais comme moi na boy toujours bunda kaka. Donc t'as ba difficulté à m'embêler. Vraiment. En tout cas, la difficulté za makasi, bazo salanga pe sini kuna et puis yo pe photo tika yo au continuer tournage. Lilobani no koyebisa bandeko ne surtout balandi biso. J'espère que le bi ba biloko ne so bandoko leka na internet et puis musika te nga na tchede ya songi na Congo ya Lobby TV. Désormais bozwa groupe Viens voir de Myriam, bozwa ba film nyonso oyaye azo sala les oleka kin et leka na Congo ya Lobby. Lilobani no koyebisa bandeko. Et puis na bato balingi basunga yo numéro de contact o balingi ba aider na moi caméra laptop to ata ba conseil. Groupe Viens voir donc Myriam Bombo maboko za polele azozela mutu nyonso aza poso soutenir nga. Numéro nanga contact eza plus 243 89 75 91 076 89 75 91 076. On est numéro ya Myriam Mbombo soko bengo zanga moko donc to beta masolo to beta donc c'est ça. Moi ba kayu quand même na bateau balandi. Na pesi mbote na bato nyonso to o balandi biso boza par-ci par-là na Londres na Paris France na pesi bino mbote so to bito tan ba kombo to la donc bago bisous c'est tout. Merci beaucoup na PSAP chef na boyina zo ba problème na PSAP chef mot de la fin et puis pesa number na bateau bazolanda. Toutefois code Mboka plus 243 89 92 066 93. Donc na kopesa ba mbote na ngai et pa ya Rosie Omeyonga na Bruxelles, Didier Omeyonga na Bruxelles, na bosa nte na kacha Jubek, Jackie Kondembo, ba jolibilité belé mama apasa. Na bosa nte toye na Kampala, na Uganda, John Mbombate, papa abane belé. Ya koloba tro ezate bo pesa biso chance. Na bato nga na yebite, na si ba image bo tala ngo partout. Bosunga et kozala bien pour Nabino. Merci vraiment. Ya kolobela tro ezate. Ya mwa. Merci beaucoup, j'espère que na tiki bango ba ki no sala tournage ma Myriam, merci beaucoup. Oh merci Jericho Betos, merci vraiment mais internet bientôt déjà na bani à partir déjà la semaine prochaine bazo mona bloc vient voir de Myriam dans internet donc Moussa Kitoko batala. Merci beaucoup. Alors merci beaucoup na batunia surtout bolandaki biso ezaka ngai ya bino Jericho Betox 207 animateur na bino benda Botete Bota deuxième république ya Josa bobule ya Josa boyolo boya Josa nyoka longo te ya Josa artiste et comédien chef pas ya Johnny muto akala donc na pesio ba mbote belé muto simbi image et puis na bosani te na bika ka cash Cacharel mona mwasi na Londres na Boko Bank donc yé penza so ningo sentir mbongo
hormone ye wana et puis na bosa inte dona okito na peso bambote belé boze belé na tanga nanu ya jo satika na tanga mwa muke na bosa nité boze belé vraiment tala mutu nanga ye Dieu levé bouteille boulard Dieu levé bouteille boulard na peso bambote belé meme sifa mutu ya batasfali maswa kuna peso bambote belé et puis falon tiala na peso bambote belé so bo sepela na émission na bika kezaya Josa artiste et comédien oyo asimbi chef Paya Johnny o asimbi biso caméra to kuta na émission ko ya nazaki na commune ya Ngaliema nazaki na quartier Sangamamba esika oyo tournage ya Myriam Mbombo leka to kuta na numéro koya Zéro, action. Bon, tout le monde sait ce que moi je suis. Oda sara de una. Sara bolo mwana. Unazo. Kwa mimi send baba. Unazo. Zera pena era malunga leo uzwa. Akana wache esprit. Zero, action. Coupé. Voilà, ça va bon nous ça. C'est bon. Zéro, action. Voilà, pendant ce qu'on sait, il on va décaler. Donc, papa, donc, c'est là. Papa, non, il y a l'autre côté, ça va se casser. Ça peut être aussi ça. Il y a comme auto bail. C'est là. Tu vas casser ça, non? Donc, téléphone les marqués. Sors. Ici. Voilà. Action après 3 secondes, taille, après ça, les gestes. 0, action. Action. Coupé. À qui ici sous blanc? La censure, ça va. C'est bien l'homme qu'on appelle Rino Scobar Avatar. En featuring avec Superstar, Titi Nianzou, Yaya Zonatin, Président Bakary, Al-Qaïda, Mauvais Réseau, Yokam Doulé.